on a solo obi serpent dans la région obi famille za sacré famille za sacré soki pasteur Mike Kalamba na problème ya na serpent akomi ko so problème mona komi ko la tsango bana même lola et kanama pona batu baza penda obligé à kondima makambo 100% zoloba parce que pourquoi alaki femme na kati ya ndako mais eza penel te mundo on a bablo ko na sentiment na liki na TV mo zoloba eza des gens baza sima penel ba oti ndiki na ndenge mabe pour aluka boma ministère ya Mike Kalamba conseil mo na pesa ser penel ali mutasala ko ba publier bomo mutasala na sima makambo na zanga mibali ko babutani bana ko ezali frère Mike Kalamba. Ah, je ne crois même pas. Moi, je suis au PC de Mbongo, à Tabobe Balinae, Oyo, Lingaba publié. Au moins, Bablo, nous sommes ça. Penel, et ça peut, Penel, il y a mon côté, mon torsa, ma bamboine. Et ça qui va publier. À Saliboy. Babulina Mike Kalamba, à Saliboy. Et si la télé continue. Aza mwana ya Nzambe. Conseil au moins, on va couper ça. Alimbisa mobali naye. Mobali abimisela kwa mbongo, apesa kwa mbongo. C'est là plutôt mon la famille là après amour après amour c'est l'amitié mais après l'amour et comme guerre non il y a vraiment vraiment ça bien guerre parce que le bien mené Mike Kalamba il vit jusqu'à loi na les c'est la bicho comment Peniel Cher Peniel obi Cher Peniel je suis pas comme on a bicho nous avons pas mbola je suis conseil moi on appelle ça pas combattre comme tout pas combattre Nzambe te pas combattre comme tout pas combattre Nzambe et le que je bon pas Nzambe les amis au comme il combattre mutuye moko susute mo combattre na musalo Nzambe appelle ça parce que ça c'est bien frère Mike Kalamba za na et pasteur Mike Kalamba za na l'église alors papa tu bazo na bazo ni maï et amen tant Cher Peniel azo bimsabilo kama ke on a kasa ba TV na réseaux sociaux o yango yo bala na âge de 17 ans famille de baza une capacité famille de baza responsable Salut très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez de partout. En ce moment sur Concept 4 TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement. Grand merci Nabino tout votre soutenir de près ou de loin. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine. Couleur show émission présentée par Alex Ngandou Moulouba les Benjamin de la presse Simon Abamama. Merci à toi Olivier Ilonga derrière la caméra. Merci à maman fille maman Masolo. Il y a Papa Odas Milandou. Merci à mon vieux Guylaine Lusinjou. Papa na Guyliana en direct de Cape Town. Merci à toi. Nata Ebengi lettre na peso bango tebele mon vieux Patrick Trifazé courant Chine Gombe na Gombe. Guy Bokopo le coup d'œil jamais rata, les jeunes boss, les fils du pays, Apache Chamou et moi, maman Linda. Je pense lors de l'introduction à Batat, vous avez vite compris que je suis encore pour la deuxième fois avec le prophète Swaga Chamou. Il y a invité Nabisoto Solone par rapport au ministère n'est évolué. Solone par rapport à l'actualité, ils ont continué toujours Kosimba côté ya basali ya Nzambe parce que le rôle azali prophète donc tous obligés ya koya mangu pembe na epona koyoka pe Nzambe azoloba nini par rapport ya temps ndenge makambo ezokendele na mokili Olivier Ilonga soko za près ofungolanga to solana prophète Swaga Tchango. Bonjour prophète. Bonjour Benjamin de la Prince. Bonjour vraiment. Nzamba Pambola. Amen prophète. Deuxième fois surtout yambo eza vraiment plaisir. Amen. Parce que to benga ki hésiter to lobito ya to solola par rapport ya ministère toyoka mpe Nzambe azoloba nini ndenge mokili ezotambola. Alléluia, alléluia. Nzambe azwa lokumu ministère passé vraiment très bien. Nous avons la prière, nous avons un séminaire où il y a chemin de la croix, il y a bossé pour Yeshua. Donc le vendredi saint il est malamu. Le peut toujours na samedi saint aussi déjà prière à temps où moi toujours que là pour fandi. Vraiment ministère na biso ezo le ka vraiment kimia na ngolo nzambe. Ya na sala bo nzambe. Nzambe azo batela biso. C'est ça le problème. Nzambe azo batela ozo travailler ce qu'on ndenge nini. En même temps vous avez jeune parce que l'autre fois c'est tout ça na ba période ba jeune.
un ministère tant repose ozala te ose concentré kaka na retraite ke olobimaka lisusu de temps en temps. oyebi eloko moko te nazobima te moto bokutingaka toujours na ndako eza so oti prière nazongi naza na kati église neti lelo samedi nazongaki parce que babongisinanga mabiloko ya mike mike bana babongisinanga mabiloko ya mike mike o papa olata alobi parce que lobi tokocélébre lisekwa ya yesu tokocélébre lisekwa ya yesu yango moi babongisinanga mabiloko ya mike mike napesa mpe ordre pa baleki oyo nazala na bango na kati ya ndako napesa mo ordre ya mike mike mais ça va tozotravaille toza na bagene prière parce que vie na biso eza losambo moni moto asambelaka te vie na ye eza dégât mais moto asambelaka vie na eza na bonheur seke tokoluka nzambe ntina ti tokotika ye te balukaki kaka bible elobi seme na ntongo seme na 12 oyebi te moma oyo kobuka eza biso tosemaka sikoyo prière parce que toyebi te moma nini tokobuka parce que nga naza pasteur de l'église naza prophète ya kati d'église naza pasteur prophète ambulant te naza prophète oyo na kati d'église bana bazali naosambela mpona bana naosambela mpona bafamille kilikili naza na droit obligé fo nasambelaka kaka naza na droit obligé fo naza na présence ya nzambe c'est ça le problème. Voilà, je pense que Baolanda Biso va comprendre batala que déjà dans l'émission, dans le monde batebeli ba komelinga ba non prophète lui vraiment maman est très capital. Amen. Kamboloba qui vraiment do solo avec un peuple de Dieu est vraiment très profond dans le monde batebeli ba réagir. Mais il y a le lieu à hôtel ande to la muki boy par rapport à l'actualité, de na hôtel loba tout à l'heure, aux autres toucher toujours ming couche na bino basali ya Nzambe. Il y a maman na biso na bengi maman parce qu'elle a mère à famille malgré âge Peniel. Oapi à Bota na pasteur frère Mike Kalambay. Par rapport à la vidéo où a sali lelo pour dire que pasteur Mike Kalambay a violé à l'âge de 17 ans. Ko kitane ki nenga azo kita, il faut traduire pasteur Mike Kalambay na justice pour basamba parce qu'a violé à âge de mukaza na mineur. Et puis ba makambo ze belé mais tout fanda na wana que pasteur Mike Kalambay étant que serviteur de Dieu A violé. Oui, qu'on violé déjà parce qu'il y a un âge à 17 ans, bah ça là bah forcément famille peut bah pouvoir bah bomba ka bah moto. Ah, omoni ba makambo misusu to ba bazo bimisela kati ya internet awa. Eza vraiment eza pas nini. Ndeti sœur na biso comment nani Peniel. Sœur Peniel. Obi Sœur Peniel ezalaki ba publier asali boye babundi na Mike Kalambay asali boye esila te continuer aza mwana ya Nzambe conseil oyo nga nakoki kopesa ye alimbisa mobali na ye mobali oyo abimiselaka mbongo apesaka mbongo apeselaka plutôt mbongo na famille na yo après amour nde toyokaka balobaka après amour c'est l'amitié mais bango mibale na komona yango après l'amour ekomi guerre. Non, il y a bon vraiment ça une guerre parce que l'obia mené Mike Kalambay vidi jusqu'à Liwana parce que l'obia ko publier sextape ne automona abim tazala l'auteur ya vidéo ane bima bien que moi les kabi que ça ya wangana na eta ba ya vidéo na to mona zaye lors il y a direct ni auto sala je pose même la chaîne ya pasteur Deniles prophète Deniles alobi mutasala po ba publier bongo mutazala na sima makambo na ezaka mobali o babotani bana o ezali frère Mike Kalambay. Ah, je ne crois même pas moi so peseli mbongo ata bobeba naye oyo olinga ba publier au monde ba blom misusu ça Peniel eza pe Peniel ye moko te muto osala makambo wana Peniel ye moko te muto osala eza na bato o baza sima ya Peniel bazo coacher sala boye loba boye kene loba mabe ya Mike Kalambay parce que mabe ya Mike Kalambay so Peniel azo loba ngo bato baza mieux placé kondima oui et amen parce que pourquoi parce que Peniel aki moi ça frère Mike Kalambay ya pasteur plutôt Mike Kalambay na katanda bato baza penda obligé à kondima makambo 100% zo loba parce que pourquoi alaki femme na na kati ya ndako mais eza Peniel te ye mo muto ozala ba biloko wana ba sentiment na leki na TV boazo loba eza des gens baza sima Peniel ba oti ndike na ndenge mabe po aluka boma ministère ya Mike Kalambay conseil moko na pesa Sœur Peniel so sudi bako na biso nzamba pambola so conseil moko na pesa ye bakombataka mutu bakombataka Nzambe te bakombataka mutu bakombataka Nzambe te eloko ezoboma bana Nzambe lelo za nini
okomi combattre mutu ye moko susu te okomi combattre na musala nzambe apesa ye parce que ça c'est bien frère Mike Kalamba azana et pasteur Mike Kalamba azana l'église azana ba pati o bazolanda bazondima ye oui et amen tant cher Peniel azobimisa biloko ya marke wana na kati ya ba TV na réseaux sociaux o yango oyo abalanga na âge ya 17 c'est que famille no baza incapacité famille no baza irresponsable c'est que nga neti pasteur bo prophète moi na biso na 17 ans moni papa moko mobali moko aza mokolo na ye ba âge ebele on permettre ta bala ye parce que âge ya 17 ans c'est que famille na bango nde bazalaki na besoin mbongo famille na bango nde bazalaki na besoin bakotisa star na famille frère Mike Kalamba ayembaka bakotisa na kati ya famille nde bakotisaki na kati ya famille mais conseil nazopesa sere wana ayeba combattre Mike Kalamba ye moko moto combattre musala na ye te parce que biloko osukumi koloba na réseaux sociaux ekomi kotouche même musala oyo tosala ezaka musala témoignage soki témoignage oyo eza bien te bato baondima oyo te ata obimisaka moto na munoko bato baondima oyo te mais bato mpe baza derrière ye ayeba bato baza derrière ce sont bato baza pourri obilobi les brebis perdues moi ba brebis perdues moto aza déjà perdant akomema moto na nzela ya chemin ya croix moto aza déjà ya kobeba akomema moto na nzela ya nini ye mpe fo abeba neti nga aza moto namelaka drogue namelaka masanga namelaka eloko moko vi na nga déjà ebeba tokomi bacamarade to tozocourtoye tozala nga na yo jour mosusu ndeko na nga fo meka eloko oyo ezalaka bien okomeka ngo mpe take motu osolanda cher Peniel eza na baproblème mosusu oleka mpa na eza ye te mais eza bato baasima na ye asisa na Mike Kalamba batraite ngo na réseaux sociaux te mais batraite ngo pembeni entre bango na bango bafamille basololi parce que ntango azoboma Mike Kalamba ye wana yeba mpo azoboma via bana na ye oyebi succès to gloire oyo nzambe apesaka ezalaka na temps eza na temps parce que mwana mobali oyo daya boboti na ye aza papa bana na ye ntango ozomisa buzoba ye na kati ya internet esalir directement papa bana esalir na bana na ye mpe ezoboma venir ya lobi ya bana yana moto mosu akabela Mike Kalamba $50 kana moto mosu akabela Mike Kalamba $1000 mosu amoni video sero ezalaka na ndako ya cher Peniel na ndako ya frère Mike na région c'est que Mike c'est un aventurier obomele mbamo musala na ye po biso nde toza bo toyebi biso musala ta pa musala parce que kolanda ser Peniel mpe ndenge azoloba ye azodéclare trop par rapport ya makambo amoni pa frère Mike Kalamba aluka selon ye parce que nde moto osibir makambo tu abia luka banégocier na frère Mike Kalamba na ndenge ya bien mais par rapport à omonaka frère Mike Kalamba du sérieux vraiment eza te azodéclare même kutu bana baotoza na baséjour moko na Kinshasa bana bazongi bien te bana bazongi bien te bana tentira bien te bana bapota na nzoto bana basokolaka bango te gloire à Jésus oyebi biloko donc pasi wana ekibomama pasi wana ekibomama nde yango oyo azolela yoka na biso eloko moko obi ser Peniel aza na raison obi famille ezaka sacré famille eza sacré soki pasteur Mike Kalamba na problème ya ye na ser Peniel akomi kozwa problème wana akomi kolatisa yango bana même lola ekangama mpo na ye même lola ekangama mpo na ye bana na baza bainnocent bana baza na problème te soki makambo cher Peniel alobi bana baye séjour na kini bazongi bapota nini ozani papa abetaki bango to bana bango na bango moko osakana nde fo ayeba mpe biloko wana bana bango na bango bakosakana batie bango manzaka Mike Kalamba azwi mwana adotia ye manzaka mosusu ye papa te mais ntango place atikeli bana peut-être atikeli bana Mike Kalamba aza na famille na ye akozwa bana atikeli bango na ndako na bango pa je ne crois même pas mama Mike Kalamba to bandeko ya Mike Kalamba bakomatete ndeko bana frère bana babi atikaki bango na ndako na bango moko ya pasteur Mike Kalamba alakisi bango abino ça c'est votre tantine votre tata est-ce que tantine yango lobi nango pene est-ce que eza tantine ya tantine c'est que ata tantine wana o Mike Kalamba lobi soki paza mwasi ya frère Mike soki paza mwasi ya frère Mike ya solo na ndenge oyo ser nani Peniel alobi c'est que mwana mwasi aza mwana mwasi mabe kibombanda na ye mpe mwana mwasi wana eza ya bango na Peniel eza ya bana te eza ya bana te baluka bazwa bana wana
bapesa bango sentiment ya vie baluka te bazwa bana bapesa bango sentiment ya mabe bakolisa bango eloko moko ya mabe sere wana aza ndako ya mai kalamba notre tantine so ya bana bauti États-Unis a changé comportement na ye eosalir mosala nzambe omoni nga naomona te abundi na mutu bapiblie mutu me nga nazomona mosala oyo ya chemin de la croix mosala oyo yesu akufela moni mosala oyo eza mosala ezalaka mpasi kozala ata 2 personnes 3 personnes bayokaka bandima koza papa na bango bandima ko amen prophète amen pasteur eza mpasi nga naotala dega na bango baosala te naotala mosala ya ngani ya nzambe mosala ngani ya tata mosala ngani ya tata togarde mosala wana topesa respect na mosala wana omoni soki bafrère wana to basere baosala bapétage na bango na kati ya banini comment na baréseau sociaux na bango baosala babiloko wana bakanisa ata na gestemani na gestemani souffrance oyo yesu alelaki souffrance oyo yesu alelaki motoki ebongami makila frère bolingo bodetui mosala nzambe apesi bino bolingo bodetui biloko nzambe atie bino na kati ata mobali mosu aboyi yo bokabwani na ebete ekaka bile makambo interne te continue oza mwasi kitoko sere na ngai ozaka vrai chéri oza bebe pende ya kitoko ata frère Mike Kalamba aleki ye te aza bebe selon nde bakino balobaka mo songa lula mwasi abenga bebe photo ya sexy wana pe prophète o ba leka na prophète Denis Les ba photo mo la kisa za sexy c'est la publicité ba sous-vêtements ah mon yango yango bengi bébé non même pas nga tala bio wana marqué wana te bango na bango bata pétage faut batala biloko wana bango na bango bata pétage faut batala nde babiloko wana ngai babiloko wana oyo ememaka bana nzambe na ndenge ya mabe ngai akokana mpasi baofinga bapasteur te nakoma gene nakoma gene naza mwasi kitoko avana na ye kimia nzambe aopeseka libala nzambe aopesa libala mais olobi okokomona place bato bafingaka bapasteur tokomaka gene mais kotala siko bino na bino basali ya nzambe na bapasteur na baprophète guerre lokwa na Sodome et Gomorre kote oyo aloba boye tozomona yango prophète Denis Les kuna na ndeko ya frère Mike Kalamba era je ne sais pas so aza ndeko ne to pire petit na ye mafinga na internet lokola gouvernement Congo eza te lokola kutu nzambe akufa na ekulusu te mais ntango yo ozoloba otalaka baplace baofinga basala nzambe oyokaka somo kobanga siko kotala na prophète kobimisa bainsulte kobenga motu pd wana biza insulte wana prophète Denis Les azobenga era pd era Olivier aza ndeko ya pasteur Mike Kalamba ya pd yango wana mpe tomoni kuna penel kuna azongisi yo era yo ozoleka ofinga nga oza pd senga nani abi kutu nini senga zawadi vaseline mpo bosalela yango yo na Mike Kalamba serpentante biloko marke wana kota na Nzondo TV chaîne ya prophète Denis Les eleki na chaîne nini na Nzondo TV na YouTube Nzondo TV chaîne ya prophète Denis Les ce sont yango na biso omoni bango bana na nzambe apétage nzambe apétage te papa pasteur prophète de la nation voilà notre papa le pasteur Denis Les aconseille bana na ye wana azalaka pembeni na ye parce que pour casser tout ya bapasteur bahomme de Dieu ekoma pa Denis Les bon bana wana akobima na mosala nzambe azwi mosala nzambe bafoto omona mpo base retrouver malamu il faut bakeye pa pasteur Denis Les pasteur Denis akotinda wana chaîne na ye akosala boye akoloba oyo akoki koloba c'est pas bon notre bataille eza wana te notre bataille eza te na mainternet tofinga baninga moninga boye boye oyebi vie na nga mpenza père na nga prophète Denis Les aconseille bana na bapétage wana aconseille na bana na bapétage wana batika tala omona te évangile na biso so remarqué évangile na biso ya bacongolais évangile na biso eyemata te mais évangile azosala nini ezokomi kokita cause ya nini bayebaka pasteur Denis Les atondisa komona nini atondisa bastade de martyr mais lelo pa ya komana moto bapétage lelo pa ya komana ye moto
so pasteur olobi bo abuki yo so pasteur osali bo alobi non boye so mwasi moko obimena pasteur boyokani bien te aoyaka pa denilesi président na bango ti abenda bana wana matoi baobebisela biso évangile baobebisela biso mosala oyo nzambe amema na croix ntango tokotomboka biso basali ya nzambe bao tooluka nzambe tomona makambo oyo ntango esalama ntango tokotomboka tokotinda baesprit ya kanda baesprit méchant ebeta bana wana yango moni bana oyo baza na nsima pasteur denilesi bango nde baza na bilakeli mabe sanke bayeba oyebi na kati ya temple so malade ya mabe ekoti egardaka basacrificateur oyo aza sacrificateur nzambe akoprotege parce que jugement denilesi eza pa ya bato te wa bato fo bayeba yango jugement denilesi eza pa ya nzambe jugement denilesi eza pa ya nzambe ye moko na nzambe mais bana oyo baokebima na bapasteur bokende koluka bonuire église ya nzambe bobomaka bapasteur wana te mais bobomaka nde église mosala oyo ya chemin de la croix ma sœur toza na semaine ya Pâques fais très attention yo moto osalaka babuzoba wana pasteur bona publier nasala bo nakende yo bino bato batindaka bino kende pa pasteur nakende kokwesa tozwa bavideo na tozwa bamakambo na ye mama toza na semaine ya Pâques pasi oyo yesu amonaki na ekulusu tala yango bima na makambo ya buzoba wana napesi bino conseil e soki bozokontinue makambo oyo tokofongola baesprit méchant baya bafrappe bino. C'est ça les problèmes. Voilà, c'est ça les problèmes, prophète Toro qui est dans la bus, toujours continuer. Église, lelo, tout le monde a un phénomène à marambo belé. Et surtout, dans l'eau, on a le miracle. Tout le monde a un pasteur, on a un karatéka, donc on a un kiaï. On a un ballon. Na ebite banda tozala bana banda totala ba histoire à Jésus notre mona ba miracle la bongo te ya jadini sa muto mona mai to yebi parce que mai purifiera pe non déjà mais otala ce ko ba mozo bima est-ce que c'est normal pour bana nzambe pe belé bo s'inquiéter que le prophète soit niati mutu na libumu ebite ça c'est quel genre de délivrance oyebi elo ozobo mo basala nzambe belé surtout ya RDC na biso elo ozobo mo bango belé balingi koyekola te moni mosala nzambe eza lokola mwana oboti ya na etape ya konguluma ya na etape ya kotambola bokoti première maternelle deuxième maternelle troisième maternelle mwana ke première primaire nde abandi kocontinue baplace mosala nzambe eza bongo ya beaucoup de gens balingi koyekola su te na mosala oyo beaucoup de gens balingi koyekola su te ye mpo na ye akomona mutu moko asalaki miracle na ye moko boye tomona papa biso mosusu na bakala zwi mouchoir poli mouchoir bato bakwei ye sikoyo ake azwi mpe na ndenge na ye ayebi te me esprit nini oyo prophète oyo adéclaraki nsima pape mouchoir wana et parce que chaque service spirituel ezalaka na derrière na esprit moko ezalaka derrière bapaster ballon wana bapaster oyo baosalaka nini nde mona mona asimisi bato bamachete na kati église kaka machete boye ekomi baokata satan ekomi kulu na oto babilo mosusu moko osekisa ngai ya papa ekomi yango na mitokata satan luka satan sikoyo biso mpe tosambelaka biso na baeglise tokangaka misu prie sambelakanga misu sikoyo so moto osambeli okangaki misu boye machete anga ni kwa bosenga ye pardon to ezala nini nayebi te paster machete tobundaka na nzoto te tobundaka na molimo tobundaka jamais na nzoto nzoto papa eske tozobunda bitumba eza ya nzoto to bitumba eza ya molimo satan abimeli yesu ayebisi ye nzwa libanga oyo osala nini bongolisango yesu ayebisi ye nini mwana nzambe mwana moto akosala nini akobika na lipa te me akobika na nini na liloba mwana nzambe akobika na liloba liloba nde moto ekangolaka liloba nde moto ebikisa bapaster ballon bapaster oyo bapaster machette bapaster so nini ce sont des aventuriers ce sont des antichrist bato bagumbamela satana ce sont des aventuriers papa miracle nini esalama fo oyobeta ballon ekomi messi o nani
abenga mondimi so beti atie tiobo yoka na biso bulu wana na balo eza magie. OK. Bulu ya plutôt ya balo eza magie. Yo bité Ronaldinho série mo grand joueur le roi Ronaldinho. Nanda émission de mo bi bulu oyo. Eza magie. Ba Messi ba Tanzanie. Ba Tanzanie nza masala bango mais bakenda batengama bakenda babeta siko eloko wana bulu. Eloko wana oyo eza magie. Yo ye nango koti en église. Mwana nzambe au moins apôtre ni asala miracle à ballon. Atombola ballon bo pa te mais so bisinga papa mouchon no mona mouchon eza ba miracle sala mona mouchon na kati ya Bible. Hein? Eza ba mouchon sala mona na kati ya Bible parce que mouchon ya Paul e ba nego seku sabato. Elilingi ya Paul elongisa bakufa. Tout ça na kati ya Bible ba nzambe. Et l'autre les enfants de Dieu aujourd'hui, baza na kati ya Bible était ba komi ko apprécier makamusu parce que moi da passer les que moi amakamu si ma soutifine na kebo makamu si ma ne ba nzambe ba komo ke ba pratique wana. Au passer musu na moni azu moi sangani. Mama yangani, mwana mwasi. Atelemi colonne, atelemi pembeni na chocolat. Ah, tika. Mais oui, yo monte ma vidéo. Oh là là. Ba chocolat ba na basi. Musu na mona ngo na kolo bango wana bazosokola bapesa bango bachance ya mabala bakutana mibali ya mbongo to kosokola ndenge nazoyeba te mpe so bafire bakenda koluka nini nayebi te so bakenda koluka sans so basokola bango omoni quand on dit sacerdoce eza batravail ebele sacerdoce eza batravail ebele eza na bajeune gens bazobima lelo na bakisasa oyo balingi koyekola te akangi 4 verset 5 verset biblique nga na mosakoli ya na mboka na prophète. Mais or sacerdoce eza na cour oyo bapesaka mutu nzambe asui kaka na mai na mungwa te na huile d'olive te eza na baservice oyo ezali mais fo sikoyo bakoti o service fo landa na ekole wana service service boye parce que banzete oyo mpe ebikisaka bato kaka banzete omoni banzete oyo ebikisaka bato nzete ebikisaka bato neti nga prophète choga mpo na nga na travers na basan na travers na bamakasa. Mais eza na bapratique misusu oyo tokosala mwa cachette parce que eza bonganga ya nzambe ekomona na miso ya bana nzambe boye te nga asalelaka bansan nasalelaka bamungwa nasalelaka bamai nasalelaka bahuile d'olive nasalelaka banzete parce que na l'époque na kala bakoko jusqu'aujourd'hui na bavillage natal na biso ya baafricain eza banzete ebikisaka bato mwa mpena moto azo maladi oyo eleki bazwi nzete oyo bakati etape oyo bakati matiti oyo batuti batali bapesi moto ameli moto akoki mpena nazongi eza bapouvoir biso tosalelaka bapouvoir tosalelaka pouvoir ya nzambe mais tosalelaka sagesse mpe bwana oyo nzambe apesi biso na banzete na bamakasa mpo tobikisa vie ya motu. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème prophète oyo ozali lisu ya nzambe na kotala makambo ndenge ezokende nayebi te soki ozwi mpe deja ta kosolola na nzambe mpo nzambe alakisa biso mpe ayebisa biso boni nde mokili yango ezokendeli mokili ezokende nango mokili ekende selon calendrier ya nzambe fo bato bana nzambe bayeba wana mokili ezokende selon calendrier ya nzambe ezokende selon calendrier ya moto ya mokili te covid-19 oyaki na calendrier ya nzambe covid bokotanga ndako sala boye bombama putinga tomboki oabeta satade covid esili eza programme ya nzambe eza programme ya nzambe. Ezekiel alobi eloko moko na kati ya bible esprit ya nzambe ememi Ezekiel ekomisi mpasi mikuwa ezali mikuwa ezalaki mikuwa nzambe ayebisi Ezekiel estce mikuwa oyo ekoki kozwa vie Ezekiel atali nzambe ayebisi nzambe mais preuve nini nzambe alingi alekisa ngai eloko nini nzambe alingi amemela ngai ayebisi nzambe eloko moko ayebi Seigneur toi-même tu le sais bana nzambe bayeba eloko oyo nzambe ye moko moto ayebi na programme ya mokili na ye aomema programme ya mokili na ye Ukraine kuna na Russie bitumba kuna tomboki boye nana tomboki eza programme oyo eza calendrier ya nzambe eloko moko te kosama na monde entier sake nzambe na biso ayeba jamais eza programme ya nzambe totika nzambe moko na otambusa mokili na ye ndenge otambusa tokolinga te topose nzambe ndeti nga prophète chwaka nzambe abi na nga mokili eza kimia mpo na nga prophète chwaka
nde nzambe na showe na nzambe abisinga kima eza na mokili mais eza programme na ye moko tata. C'est ça les problèmes. Ok. Voilà, merci beaucoup prophète. Toko même déjà na suka. Peuple dédié au balinga mingi bazotala yo na éviter message no que lancer na bango. Ba programme ya église toujours ndenge zo continuer parce que toza déjà na Pâques na éviter après ba programme kaka o ezala pour na bana nzambe. Numéro contact na bato baoluka o aider bango na ba prière na musika. Normalement faut aider bana nzambe na ba prière. Oyebi eloko mona sepeli na émission parce que tosololi un moment ma frère Mike Alamba tosololi un mot ya pasteur Denis Lesi. Mais bana nzambe bagi na besoin na ngote. Em to le pour za batu to ngoto pesa on nzila ni batambola. Mais bana nzambe bagi na besoin na ngote. Na mutu moko zo souffrir na minute quelque part. Tu as dit ba ko malamu wanda biso na émission boy. Il faut yoka maloba nzambe ndé changer. Un jour bitumba ekoti na kati ya Israël. Bitumba ekoti na kati ya Israël, peuple nzambe ezolela. Chômage ekoti na kati ya Israël. Kolia ekomi na difficulté. Passe ekomi na kati ya mboka. Mais un jour nzambe, ange nzambe abimeli Gédéon. Abisi Gédéon, c'est toi vaya héros. Ah, Gédéon atali. Abi soki nzambe azalaki na biso. Mais pendant pourquoi tout ce temps-là, tu l'équipe en chômage. Mais ange nzambe abisi cette fois-ci, nzambe azana. Kende longa libota ya mandadit. Longa libota ya mandadit. Avant longa libota ya mandadit, buka hotel ya bala papa na bino. 2022 oyo nangina bisaba na nzambe nyonso bazo na biso. Ozaki na maboko ya mususu ya ba mandadit. Ou ba ko manipuler yo. Ongo sa ba bloquer yo mais 2022 oyo malgré souffrance oyo ba mandadit ba dominer ko na kata famille na kata libota na kata ndako libala. Nangina siro nzambe ye moko aza présent et nzambe aza vivant pour na kolongola na mabuka ba mandadit parce que atelemi 2022 oyo akto na kata ndako libala ozo bota te yeba ngo bota. C'est ça les pas ata makambo simba te ata yo mutu kangami na poto za na makambo mukande zo bimate na biso 2022 ba ko simba na facilité mutu suka connexion na mission oyo ay ba makambo simba. Et deuxième des choses, ne pas peur, attache-toi à ton Dieu. Et lobby tu as un programme ya Sainte-Seine na quatre églises. Tu as un programme à Sainte-Seine na quatre églises. Autre comme la makila moi mo bala so pas na croix Golgotha. Bon mo balo bato musu o saka na ye. Bon ta jeune jeune akufa jeune hein. Si si. Mais yo l'existe da 50 o l'existe da 30 ans akufa la gango. Nzambe pe sope likabo mais pourquoi o me mata libota nzambe na likabo ya malamu. Mais comme le peuple nzambe wana kata mabe. Faites attention frère. Na bilote o saka na nzambe. Et nzamba pambola bana nzambe nyonso numéro na contact na bana nzambe nyonso na biso partout na kati ya monde, na Afrique, na Europe, na Asie, na Amérique. Numéro prophète Chouagez Ali plus 243 90 19 82 503 plus 243 90 19 503 et nzambe vraiment pambola bana nzambe nyonso bazuli bakuma na mawanda biso o azana ba problème moi na zo bela azana makambo yo simba te na difficulté nzambe apesa ye kimia na motema na parce que za liziba na bomo nzambe pambola bato. Merci beaucoup prophète ndenge oyambaki invitation na biso. Amen. Merci na bana monde entier tout internaute ba chrétien tout ya partout dans le monde où vous avez vraiment tient côté la tout zaki bongona le prophète Chouaga Tchangu inda zaki invité na biso donc faki to solo la na to ba nini oyo nzamba zolo ba pona bana na ye o atika na sina mokili. Merci na Olivier Ilonga na image kitoko oyo bonne bozo mona biso na banda ko na bino c'est grâce à Olivier Ilonga mobali ya pembe. Merci à maman fille, maman Masolo, il y a Papa Das Milandou, merci à toi. Nathalie Ramazani, partenaire de luxe, maman Namaïla, Onyamote, ma président William Ikona, Lionel Kasso, mon apôtre de partout, l'ingénieur Dominique Yalanda en direct à Luanda Zota Labiso. Un grand merci à Henri Bakou, TGV depuis Brésil. Ingénieur Adada Zota Labiso, na Pessino Bambote, vous êtes tellement belé, Naté Bengi, merci d'assistance. Alex Ngano Lemno vraiment trop beau partager vidéo ba commentaire na bino ba like na bino tozo senga toujours bobo sanate ko s'abonner sur massivement la Concept Touch TV la chaîne du moment chaîne OAPP ça bino ba information à temps réel pour vous ala des sites ne vous perception confiance Alex Ngano Lemno ya trop to monani na Nicolas Zalikoya.